Amen libota. Yi kampiko na ilobozo landa. Sozo yi kampiko unkola kufuta yo. Salaire ya Yahweh. Na ba épreuve na sozo le kana ngome yo so kipango to yola na kaliloba. Viendra un jour parce que tango akoya na salaire bat ba yo kizuwa. Lifute pana yao mutamukilwa futa kayo apesa kayo moke mais o yawo akufuta ezana mutu ya koleka. Alors que ça voit important, faut subir, faut mona passer. Yongana but ya makomi koyeba ko zwa détermination, koyeba ko zwa position kende ozana iloba même likambo salite au kota prison. Au kota prison pona iloba. Oba sakola ki na Bible ba mingi ba kota ki prison. Mingi ba boma maki. Bako boma pe pona iloba. Bako pimelo pe bilei pona iloba. Bako pimelo pe mosala pona iloba. Meko banga te. O tata abongisa pona yo ekoya. Okozanga penyoso pona iloba. Bata mukili babika suki ya kumona pasi. Ako yokelok. Mais réponse à tata, changement. Eye. Nyonso ba priva ki yo ukola pese yango. Et ça le marato et ça le marate. Bango ba kanisela ko souffrir. À un certain moment bon na makambo changer, yo réussir na vie. Ah mais bande na Christo. Mais ko lukatnya surtout le temps que se focaliser na motema no ke nazwa na réussir. Yene muta salaki yo. Ya yebidato ko souffrir. Ya yebidato ko mona passe. Ya yebidato ko bela. Ya yebidato ko bakoyiba yo. Ya yebidato ko kelela. Ya yebidato yo kupesa. Amen. Okopesa foi na yo mobiba motema no mbepa na tata. Si opesi motema no mbepa tata. O bata mokili batangela kiyo. Ekokweya pe onkola bongisela kiyo. Ekokisami. Tout est possible à celui qui dans la nuit sur le ressemble Hollanda, zala toujours na condiment. Et surtout biloko misato qui s'accompagne, ce qui s'accorde na kat na nzoto na yo, persévérance, foi, amour, persévérance, ça molende. Na likambo Zolanda, ata omoni passe, mais Zolanda iloba. Na iloba foye ba que un jour ba okoslo makam, okotipe boloko. Un jour ba créer le problème, ba créer un mauvais sort. Un jour ba créer un problème. Aux anginiors sozoko c'est là. Oyo zoko s'attendre nango eyele au bonheur. Mwana iloba bonheur ou pas bonheur. Landa lilo mokola suka omona mboka na ya. Meilleur salaire, meilleur résultat. Mon dimio so la iloba akozela. Kozela kaka bonheur ya grandeur ya kozwa nzoto te ya kolia ya kolata ya kokoma bien ya kosepela ese ngona nzoto nyonso eza na valeur ya molimo te mais tata apimela kabino ese ngona nzoto te pe tata agataka bana nete ya wenzam na moyi epa bapona mena ye afungola ka mwa muke afungoli muke osepeli 2 jours akangi. Bota les preuves ban Israël baleka kinango. Mais là on basanga kinango molende. Bandimaki bamona ki misala tata bakamo ki misala Yahweh mais molende. Yakoloba tokati sina maya rouge. Mer rouge. To moni mai ndeke kabwana. Ata to mona pasi na ne bandeli na suka kuna to kipete to landaka bazanga ki molende. Bazala toujours que s'affaiblir. Mana iloba, quel que soit le problème, qu'on l'embate, qu'on s'affaiblir. Quelque chose baninga bateki, yo tekite, 1 mois, 2 mois, 1 an, commerce est tombé, pourquoi y a te, qu'on l'embate. Viendra un jour, yo bano teka biloko belé, un jour aux abons biloko mouké ou teki pe commerce est tamboli. Amen libota. Mana iloba.
so zangi pe kondima so ezali yawa kosalela yo so kondima ezate ndima mainyo sokola zo senga dakata loba mutakolo bangana sana kondima matosa kadimite atosa ko frandite ana kondima te parce que nyo so salela ngote ana kondima ndamu mutakolo banazana liloba matosa salongo te akende salongo te kondima ne mona ndamu ça veut dire ata problème ko yela ye loboko na tata ko intervenir mingite parce que zo kakola mainyo so musunkola zo senga mwana liloba ba épreuve tant aux années liloba ko bateke batoso ba kubetelo maboko au contraire bisika ba no linga yo bakoyina yo au contraire bisika ba no sala toujours kola muta valeur ba kitsi valeur na yo. Mais alors na motema na vous devez toujours savoir, vous devez toujours connaître que so ba tamukili ba yini yo mais yo zana lo samba liloba lo samba solo likolo bazane sengo pona yo. Ya wana na makomi ekomambi bien à quoi sert à quoi bon ba no se ba sepela na yo likolo eboya yo. Mieux vaut ba tamukili ba boya yo mais Yahweh a sepela na yo. Amen libota. Na bino bosalia na mukili ba bandinga yo. Na Yahweh aina yo wapeleki. Parce que mukili so ba sepeli no mingi likolo esangi yo. Amen bande kona Kristo. Yambo mona batuka kande kona bino. Magicien makash mondo antie ba yebi kende kona bino magicien. Bomona na M6 bomona réaction ande kona bino ata ko ina izate ata kande izate. Voilà le résultat. Mokeli baboyi mais kola sali le contraire. Amen libota. Tozongisa mabe na mabe. Toina ba chaîne wana bala bandeko. Beba kina bangote. Sans pouvoir mondain. Sans pouvoir nocturne. Pouvoir nocturne na iloba ça à côté. Amen. Parce que pouvoir céleste et l'équipe pouvoir nyo bokal sanan puissance ni l'équipe puissance en dame. Ya Satan ce mutazana puissance en dame na mutana puissance à Satan nana kobanga boninga. Voilà certains points expliquer na basambeli mosambela ko mobanga ndoki. Ok liloba ego laksabino oza mosambela liloba okubanga ndoki te peko chango na mutu te okutia pe na masoro na monoko na yo te parce so tie masoro na monoko na yo makama ndoki otomboli Satan pe opesi valeur mais mosambela solo anatina makama bandoki te. Mosambela solo akolia même na mutu balobi ndoki akosalo lokote. Mosambelo solo akovanda akolala même na mutazando akosalope lokote yende mutamona passe yende mutakukima yo sana tina ukima yango fo bengana yango mutu abengani moninga se dire motema mabe de somme tazo bengana Satan se dire akomi na motema mabe po mosala Satan ko bengana mais mosala Nzambe koyamba na mabe na malamu. Ngombe na ngombolo bavande sika mo baoyoki sana pasi baobebi sana pe mais comment lelo mosambili kwa bengana Satan kwa kende wapi babengana akenda babimisa ye na mayele nyos abima moko te amona déplacement Satan ka longwa wa ke koto alobo ça l'effort Lilo babino ba Hollanda, za voix ya salut. Ah, melipota. Bosale fort, ya wa lingi bino makazi. Ya wana pona ke bino nanu ubuta magiti sha pona kiyo. Pendeke pona kiyo bando nanu ubuta magiti. TV na weza liawa, ye moko muta asunga kayo.
On sera toujours dans ma boko na. Liboso na yo a telemak. Pour bundre tumbanyo soseye la yo. So bazo ya sima a telemak. Pour empêcher bo bazo ukane la yo. De boza mieux protégé dans le monde entier. Et protection na bino za koleka. Onyo so bakengela kama na musuni. Bosa l'effort. Tout est en paiement. Parce que Mac, moi la chose déjà bandi. Souffle déjà ils en a gat na lik. Amen. Bande on a Christo. Mingi bayaka. Bon Mac fécondé, œuf fécondé. Et ça ba œuf ba fabriquer na ba produit chimique. Ce soit aboti, mais ça non fécondé. Mais quand même, ce mutalandi a comme tina ko lia lik we ça fécondé. Yangwana boza ba végétalien.